bana Congo en tout cas to senga ba warrior surtout bosa la concentrer parce que les lois événements zaka moko en tout cas fali pour pas buka Dar es Salaam Kofi Ayebaka Fali azan étoile. Comprendre Kofi Ayebaka Fali azan étoile. Tito zana kibina Doudou Ayebaka CPC au bienvenu. Pour avant de Doudou matanga mna ndo beta biloko nyonso ya kala ya Doudou. Excusez-moi pour natanga kombo. Materazi ayebi keseke bienvenu. Tanga uta place à uta. Face à uta. Place à uta. Aye kitambo. Akutanga de bienvenu. Omoni kande na bwata na tamola makolo naza reconnu na niveau Europe na blagité. Oyo leki Materazi na ndenge ya Pito pale. Ya bete pa ba Fabregas. Pito pale. Ya bete pa ba Fabregas. Kobeta pa bato ko bangsanga baba bato ko bangsanga baba banani babina filé. Ngai bato na tuna ngai ya yango tanga na ina. Na c'était ngai na parler mama na biso. OK. Dans les loza boule pe na bacho atana ba fikin. Pito pale na obeta. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate ngana ba par rapport ya dimension ya sali wana po ba pesa yo faut la artiste o pe oza likolo côté musique te wana esimba lango yebi kaka biso mama musique na mboka na biso elobela biso so eloko te lokola tolekaka miso makasi yango tozwa kama su wande kozwa bokonzi to kozwa mabala to kozwa ambiaka bakoki elongita onga kala ke mekota bocho boli la velo poso ika kilo bafinga biso bamongo banduma mwasi ya mongo asaka kinduma ta sepelisaka nzoto mwana ya poto tala flotte ya kitoko oye che ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie. Oui. Est-ce que vous avez chapé un plus par rapport à la musique qui binda ndengo tike la gang? Te yanga mo siko ne leki. Bienvenue Sixé mais là combien de litres à gagner par jour? Parce que la musique na bino simba na kutia. Noir et apportagani n'est pas artiste et musicien. Wana ba mela ngonde ba yebi. Ba mela ngonde ba yebi ngana hebi na ngote.
Non, Materazzi aza artiste tobi yo betaki après ye pa ye ko corriger place wana. Muta corriger place wana ate. Bato tu ba betcha ne loko tengani muna beti. Papson Makungi, yo moni ken piana. Aye, yo ya. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. Balobi toza na biso na Kinshasa, mais na ndenge pena esprit, toza pe na kati ya Dar es Salaam parce que lelo eza concert ya artiste na biso ya munene oyo ateka miziki na biso libanda mboka. Fally Ipupa azobeta lelo na Dar es Salaam, mboka o nga Ken Piana na botama pe ba milliers wana. En tout cas, Fally Ipupa, félicitations. Lelo tozana bienvenue succès. Artiste et musicien, oazo ça la fierté ya musique ya Équateur. Alors, ndenge ndeko na Fally Ipupa zobeta musique lelo na salle ya munene. Salo vraiment po ba pesa o salle oyo. Il faut que l'artiste opena musique qui nous a consommer libanda ya mboka parce que totally grandeur ya salle. Oh merci. Mingi nanu na ambazi les bourgeois. Oaza correspondant na biso à partir de la musique en tout cas et ça la bien na kati orchestre oza pe na ba correspondant en tout cas ambazi les bourgeois to bando sala na tactique partout na ba pays tout fallait azokende et ko sala biso bien. To ça na bienvenue succès awa. Nazo pesa merci na Sœur Pauline Lumumba Veluzo Mbata bandeko bozolanda biso ebele. Bienvenue succès. Bonjour. Bonjour Ken Piana, bonjour Nayo, bonjour Nabatutu Bazolanda ngai, ba Hervé Lomanza, Hervé Lomanza Zolanda ngai, Laskoni Mbunza Zolanda ngai, Ser nanga Mami Chekule, na bosanité ya Chantal Bomolo na Canada. OK. Bate belé Bazolanda nga kwa Chantal Bomolo ba ite bienvenue. Faut les gars trop pas Ken Piana. Voilà. Pito pas les yo. Ya Chantal Bomolo na pe sope bambote. Alors, bienvenue lelo na zuyo parce que te félicite à artistes et musiciens au babeta rapena na ville. Yo posa parmi ba artistes au bachaka liba na ville. Toyebi ke salo Freebox eza salle oyo toyebaki papa wembanda zala beta kuna chaque dimanche. Lelo
bapesa yo sali wana depuis papa oyo bazalaka na biso te chaque dimanche obetaka na Freebox tomonaka plein oyo osalaka totanga bapapa sheri batondisaka ville yo mpo okoti na kati ya liste wana ya bato batondisaka ville esalaka koma na age na yo bakende opesa charge ya sali wana Freebox oyo papa oyo bazala obeta chaque dimanche omoni sali wana nga nayaki comme invité kaka azalaki barbecue à Tane la Rose nayaki comme kaka barbecue bani nabeta kaka no fort manager nanga Félicien Sanga zo sala nazaki na obeta musique nazo mituna un jour est-ce ngabe un jour na obeta na ba ville wana bato musuba ba artiste musuba betaka mais na grâce à manager nanga lokola la rapongite bananza banda nzamba tumba mbeto misu makasi na ye kaka plus mongo lisusu akoti toyaki barbecue to beta bu abite fotikala lelo pe na tikali ville pe lelo makambu lelo ma ville makambu vraiment tout le monde aza content quoi. Voilà, bienvenue succès. Lelo ndenge tosa l'émission ndeko na yo Fally Ipupa aza na kati ya Dar es Salaam abeta concert moko VIP ya munene oyo eutaki ko raté bato mususu bazwaki mo ba réserve maki par rapport ya maladie ya pandémie lelo tomoni vraiment ba image parce que Fally na minute oyo azo représenter drapeau ya musique ya mboka na biso na niveau ya Tanzanie na Dar es Salaam et salonde ni kotala lelo Fally ba pesi sali ya espace munene boye et sali ona nkoma te moni biso to ba mise o tozoya na sima ba vie na biso bazobeta bandule ba Fally Ipupa ba papa chéri ba ouvir na so bansone ba fere ba mise belé quoi comprendre ba héritier yango moni biso lelo tozoya na sima wana omoni eza bien na kozala fier na sala munene bongo yema sala munene na sala munene bongo vraiment Fally Ipupa vena biso ki obeta kuna tuka ma sava nyonso ezaka pona lokuma mboka na biso ezate ka tozaka place moko tozaka coffret te soki boboyi ba misa babeta na poto tomona basali loka ba Tanzanie bongo mama na sala ya kosakana te est-ce que zo bang sa tek de masa sali wana faso eza est-ce que zo bang sa tek Fally lelo ya mso soki asali ya mso mpiaka na sali wana te osane piaka te obuka ngo biso ba congolais rataka nango te biso musique ya Congo Samuel Eto'o ba Congo na mamba bale bazate me na musique ko ya te wana kutu pona Fally Ipupa na kutu muke mais bienvenue kotala sali wana o ba pesi Fally sali wana eza munene eza salo ba ko pesa n'importe quel artiste te surtout kotala Fally awuti na Kinshasa akiobeta kuna ba pesi sala munene bongo c'est que tolo ba Fally aza parmi ba artiste oyo musique na bango eza consommer makasi na niveau Tanzanie. Ouais, Ken Piana, te wana za na raison. Parce que ça la peut ba featuring na ba Diamond peut-être yango efungola moi ba makambo pena kuna poto mona Fally partout azokende ba tourner to mona ki ba plein ya makasi na ba Abidjan to moni ba plein ya makasi na ba Cameroun ba pays belé Afrique lelo siko na Tanzanie to la espoir au Fally asala biso ngana ba par rapport ya dimension ya sali wana po ba pesa yo faut la artiste o pe oza likolo côté musique te wana esimba lango yebi kaka biso mama musique na mboka na biso elobela biso so eloko te ye déjà beti bango de ba beti de ba sala minene comprendre sala wana de ya nango taka beti na bexi le ki sala wana voilà beti na bexi asai na e plein comprendre wana kutu eza kutu te mamba olobela pa na ye wana eza ku mama mike pa na ye pona mama sala wana pona nga kuna omona kandi eza na ngoka mukie kwa be auti na sala munene bexi eza ka pona 21000 place yango na lobaka eza pona lokumu fierté ya mboka na biso nde to oke beta na basali boy koma te joueur eneni star congolais mo abeta kiawa comprendre star congolais mo abeta na salo Fally Ipupa sala ki plein na ndenga mabete quoi est-ce que nga na koyo ka avant goûter à eloko na yo moko peut-être parce que bienvenue ozana talent makasi kotala lelo parmi les artistes lelo bazozo ba production par-ci par-là na Kinshasa ozali malgré nanu libanda depuis ça l'orchestre libanda nanu bimite libanda nanu bimite mais kala mingi te na obeta tour na libanda kala mingi te na obeta tour na libanda ba mongo baloba mbangu pe maiko kelo kende nazala ngana pressé te malembe ozana na pressé te mais ngana moi pressé parce que na lingina ka moi musique ya bangala wana parce que artiste azobeta lelo boutana nzela mai babi musique na bino sala ka moi elengi erozoka musique ya Fally moi ki moi Fally auto bimisa boeza
ayemba ndeni lokota bata musoba mame lokota bata musoba lokota kuna me bienvenue toyoka yo nanu toyoka na besoin na style mongo bandeko bolanda biso vraiment boza ebele na besoin na mwa style mongo wana ekosalanga bien tokota nzembo ni nazoya na ya Kaimbombe nanu okay nakotika amiko awa tika no okay ya Kaimbombe mokenda Imame mole kamole makabelanga nengo kanga o yo Mobuta tunaka bamongo bolikina sala bino ni na mbandaka MP4 Mobuta tunaka bamongo mutafimaka filma chezi MP4 nanga Mobuta tunaka bamongo bolikina sala bino ni na mbandaka o kani pena pito pale bamongo babisi Mobutu sala biso bola imama sanga tomelaka bafinga biso bamongo mibi to ibaka masuwa ka to ibaka masuwa te to swaka nde ko swa to ko kenena yango lokola to lekaka miso makasi yango to swaka masuwa nde ko swa bokonzi to ko swa mabala to ko swa ambiaka bako kero ngita ungakala ke mekota bo choboli la velo poso ika kiro bafinga biso bamongo banduma mwasi ya mongo asaka kinduma ta sepelisa kanzoto mwasi ya mongo to boye na 12 na 13 ya bako swa ye mwasa lokela to boye na 17 bakozo na 18 kolingwa veve mwana o ekena batatika matona mokili kene penanga na benga nani bebe mwana o dudu makola ya kinonzo kaya o Erike Samabi ya do masenio na savi bidangola dadi shike imame magana benanga dona na mola makabenanga nengo kanga o ye maxi o ye ya marama ya yori yo akana vina na kola mwana tike mwano mama iko kero kenanga ema bakosuka kamba kero kwa kotola kila kemo fa komo anjale mo swahili ya kino konzaka laskoni munza Evero manza ya la galeri ma felisa esanga mu manager na banga nani mata more mana ela emono yo ele mama o agana bina na kola mwana tike mwano ripasa bambongo na tuna nani mwana sudaveo lise pasa bambongo kinonzo kaya yao lipasa bambongo na zanini ya pito pale yoyi na kwela mambiso mawa ngai mawa o bwaka komona bana Londres bakozela taki bokwala kena wapi asonga kateo akanga mina kisasa natandela kozonga Londres ekinonzo kalipasa bambongo bienvena leri mawa o evero manza ngai mawa o yakabi Gabriel Cheme bienvena leri ma mishuba ngumba voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bana monde entier bolanda biso. Bienvenue succès à garçon mo bwazana talent et belé ya blagité. Ngana yamba garçon namba jamais artiste mo boyo azo débrouiller koyemba. Awa eza place to yamba ba professionnel. Alors, ndeto expliquer bino que to yeba ba valeur ya ba artiste bazo se produire na basali ya minene. En tout cas, bana poto lelo boko monde ndenge fali akobuka Dar es Salaam. Tozana bienvenue succès parce que ba lobby musique ya ba mongo ezarelengi makasi. Bon sentir fali pupa na niveau ya Dar es Salaam ndenge déjà sali wana kalateza akobuka na. Mais bienvenue succès. Est-ce que na ba mongo kuna bozwaka mwaku moko ya musique ou bien ezalaka ndeni parce que kotala musique na bino c'est comme si ratarata pedate hein. Te biso musique na sera tarate biso tozana belengi mo bo kota dia na kata nzoto biso musique na soba mongo ratarate ya moni musique na biso za sa frontière tout le monde ayaka mbonda yango pesi so yembonda okangami na yo voilà pa biso musique na so mbondera tarate comprendre musique mbondera tarate so betika style mbonda esili omoto di kabina vani na style mbonda afandi ko to moni be ba pesi place à répétition chaque mercredi na Bandal na avenue Baluba na avenue Baluba numéro 304 et là on est convaincu maman wana longola
équipe nati Renaissance parce que wana ezalaki siège ya Renaissance mais balongoli bango bapesi yo espace o répétaka chaque mercredi. Ouais, mais wana monaki kaka niveau ya travail naza nango. Niveau nazo betela habité mutoyo foya kaka. OK. Habité foya kaka. Ah moi mercredi mo se poser on a chaque mercredi faut se poser ya moni abengaki manager. Manager aye wana ba causer na manager ba bureau pe bazali pe d'accord ba Edo Chamala ba Chris Mbala Batista ba Dakili Pela ba Firo Jazz bazali mo ebele comprendre Ricky Samabi Vodou hein o mikolo ye na moto na ya pelisi moto makambo Ricky Samabi Vodou amona raté placement wasa ne te ba négliger ngate bienvenue succès na ya ka pona mikolo yo bienvenue nde makambo Ricky Samabi Vodou obosani pe Doudou Makolo de Paris voilà grand pote Doudou Makolo voilà ye pa Félicien sanga yozo pesa sangote ya Doudou Makolo ça apesa nga déjà o moto ne bandeli na bandaki ye Doudou Makolo ye pa na makambo ya taki na Eric Sama. Dadi moins pour de Paris wana. Voilà, dadi moins pour. OK. Dadi moins pour. Bolinga pesi mwana makongo na kokokate. Dadi moins pour nangayo. Keni kena pido pale yeyo. Abandaka azali pe akozala kaka mabeli wapenza malobaki nanga kokufa lelo te keni piana. Dadi moins pour nanga. Dudu makola kinonzo kaya yao. Elengi ya mobali soka azimwa sa kitoko ezaka bien na motem. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bana Congo, en tout cas, tu sais, ma warrior, surtout, bon, ça la concentrer parce que les lois événements, ça moko. En tout cas, fallait pour pas beaucoup Dar es Salaam, au santé pena sali à mon nene, espace à mon nene boy. Est-ce que artistes et musiciens, ceux qui musique, ils n'ont pas bayoka en Afrique, ceux qui ont ça là, featuring ya maka cité. Est-ce que vous pouvez faire ça l'espace à mon nene boy? Bienvenue succès. Est-ce que tu as fait ça à Wario Pe? Et là, on a fallu se faire la nangope makasi au Tokoyoka. Tu remarques à Papi Savon. Papi Sapo. Tikenzo kandeko alinga kabo mangane ko machuba ngambeli na mokongo na la vela mama na yoka bio abonde la bébé na yoka bien na tuna nano sa meme ndoka nazaka ko ina bolingo bebe mwana na benga nani waka kwa mwana o fiwo jase o na rovela mama na yoka bien na bondela bebe o na yoka bien na zeni na motokina ne osilifuta na balaka bibi. Voilà, alors merci beaucoup. Tozo continuer na bisora, tozo continuer. Alors, est-ce que bienvenue succès au Revarapé un jour, musique na yo pe bimalibanda, robando tambola pe partout na monde ndenge to mona bayano lelo pe bazo tambola partout. Ouais, puis to pas les moutons linga tambola libanda te sege mi sango linga ozalaga ya ghetto.
Michel moko ta kolinga saka musique ya ghetto ngabe na besoin fona zo pe mouvement na ngato bima to ke peto beta pe balibanda mais jour nzambe ma osunga mana zuika space libanda bito pale na ebité parce que tozala mona ba kulutu noneti ba mabele lisi bango bazalaki vraiment focaliser na RDC. Est-ce que yoko ya vraiment ko développer musique yango parce que to mona la kidu ba kuta pe Bob Marley mais a développer reggae na ba système na ye a même reggae pe musika. Est-ce que lelo po kozo ma musique na biso peut développer ngona ba dimension ngade ya sina komi na ngona ba dimension mususu pona manager na zui na sentir na nango comprendre na suna na ngite na beta ka bambonda kala ba eba ka biso bata bambonda bata bagene bata balotoko bata bambonda bazaka propriété so moni bata mbonda chemise a bien te mais lelo ko ba na ki miso place mombo ba jini sa watu na yo mutambonda nga mutambonda yo beta misika mbonda nga beta misika mais ndongo sao ya muto beta misika mbonda te Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Au moins tu on a ba dimension moko boye junga na nzora espace ne ba vina so ba fali ba zoa ba wera ba fere ba jibe so na zuka espace na libanda ken pera na gebeta libanda tombe. Est-ce que pas Félicien Sanga ozape na ba manager mususu ozo collaborer na bango tenga za na manager te manager lelo apesinga makambo lelo na komi c'est bienvenu c'est Félicien Sanga nazana presete nazana ona ye nano pour plus to ke nazana musika nazana ona ye mais soko lingi babili sapi moko soko la gelongité soko lingo ya soutenir nga lokwa ne ba Eric Samabi baye Vodou Eric Samabi Vodou neti ne ba Dudu Makola baye batibele baye comprendre ba Hervé Lomanza ba Laskoni Mbunza comprendre batibele baye bolingo soutenir mouvement et d'appromité botia manager maboko et ça moi bien. OK, alors bienvenue succès na sur awa na ba émission nyonso ozolo ba bien pour na Félicien Sanga toyebi ke ozolo ba bien toyebi monde ya musique yango ekomaka lobi Félicien communiquer nde mutu mabe opozu bato baleki na mbongo. Est-ce que lelo soki ba porte mususu peut-être fungwami ozala toujours reconnaissant envers Félicien Sanga tino ozala reconnaissant na ye moni tant na longa pas Doudou bato yebeka bienvenue silipo na ye azwaki ona on était nini po boko malelo ti ya zonga na itamo na obeta na bloc libanda obeta na ba musique ya kochambongo na cantine bongo na cantine na obeta na bloc ya telle yo fo oui ya kaka asokoli osiko na musique azunga siko yale antenne apale na ngai mais koloba na sentiment te parce que ba archive etikala na internet te na yeba archive etikala omoni na ina lobelo mo esive na so fali pour pa finga David Moxo na le lo sala fali bimaboy David Moxo mais fala tika le gata finga David Moxo mais tanga moni lelo a te David Moxo merci na musalo sala pour na nganga pele na sai nini na bendani atika lo finga ite parce que lelo Félicien aza très bien bon waneza maladi mingi za repa na so ba congolais toyoka ke yenda zalaki ofrenenga tobosana ka place bobandaki na place bokomaki po bokabwana oyenda komaki ofrenenga azobomelanga bakop aolianga bambongo bato bazobenganga langa jana lelo nano ebandi obima te Pite pale
telo na linga oka pona ye manager nanga yazane mutu mo alula ate yake na ozula nga balar pe ya danger banini ake pas une agence alo preso ça ta na zubo ngo boy atikala mko moko te o azula moko boye ya bombi na eno be akatina na ndenge na ete ya benga nga malo preso ça tala batu mo ba soli boy batu mo ba pesa ila moko boy ta to sala boy omona to kozango à l'aise ya tikala mko mo te o aksala nga ba jeune nyoka rien voilà azanga mabete tozana biso pepele vraiment voilà alors boza bino pepele et salinga vraiment bien makasi et salinga vraiment bien makasi mais bienvenue succès côté la lelo ndenge ba solliciter yo par-ci par-là ozobeta na ba fête na ba matanga na ville peto ebike yo muto kanyango ezo créer jalousie te na ba yayo bobandana bango na bakibinda ngadi ya tu dois pas dudu wana moni tiba misa tu bazala na wenge wera ebara no ferré azan étoile ba miso bazala na quartier latin ko fa ebara alors c'est lui qui a fallait ibaka Kofi ibaka fali azan étoile comprendre Kofi ibaka fali azan étoile na maison mais wera ibaka faire azan étoile tu to na kibina dudu ibaka sepechi au bienvenu pour avant de dudu matanga na ndo beta biloko nyonso ya kala ya dudu comprendre dudu ibaka pechi azan étoile. Un plus nini ozo apporter na musique par rapport ya ndengo zala na kibinda. Est-ce que ki ozo chaper un plus par rapport ya musique ya kibinda ndengo tikela gang? Te yanga mo siko ne leki. Leki makasi. Pour nga mo ozo ata au travailler makasi. Kibinda nazaki ata na travailler na ngama te na ebideza mouvement batu. Siko yanga mo de na ebeza bo na nga fona travailler dire ya ko sakana te. Pour na minute dozana na mbuma yango ne mute pesi mikolo elengi tina ba YouTube tina ba chaîne na biso comprendre ya Congo tomone mbuma na osali oyemi mwa rumba moko boya kimongo na sebe na kati sebe na kati na ba ite fona zonga vraiment parler fona zonga kibinda ya mona ela ki bangwana batu msuba no bule ku kibinda mais te kibinda te za bienvenue succès yeyo moi na bino nde ona bino yeyo bienvenue succès na ba kana otika tante so bo chebo ngana kebo est-ce que pas ba relation Kinshasa déjà poto ezo yo kayo déjà mwandam Pito pale nga pote banda oyoka nga banda kala yoku toyebi voilà to sano ta ba 1000 émissions wana zana bienvenue à lelo te wana to ana na sanze te kitambo mais siko lelo poto zralala etikala ka mobimba nga moko te ko mapoto lobi no sona bata poto esanga bienvenue poto esanga yo moko ko kitaka sur le terrain parce na kiti poto bien na bambonda o balobaka wana nga sana kilelo nga sana kilelo bango suba salade ya trop kala ba respiration kima ozaka na des chansons de pour bandi carrière na yo siko ba concert ya ba 3 heures du temps osala kande nini pour se rattraper na temps wana na beta na banzembo na mso ebimite banzembo na mso ebimite na banzembo fe mabela yemba mabele lisi mabele lisi surtout nalingaki oza reconnaître côté wana wa mfuna za reconnaître wana za yazaki lokwa monument po bafina so baboketu bakenda na bamwa mikili bavanda kuna bashiga bavanda na bapoto badon kamilo bakufa kopanya oto tikala ekaka na vena biso mabele lisi merci bienvenue nazana bezo batu ayoka mingi talent musala na yo nzembo nini ya mabele lisi olingaka ko utiliser trop na concert nzembo mabele lisi utiliser trop na concert za siko makambo ebandi bokula kakoje bokula mobala boye basi mobala pembe abenda kangungita na ndako kinonzoka yaka o mwana it is over wale makambo bandio sokolo baka libela soki motuna tuna kalibela sikoyo makambo bandio yaga yo pito pale
yaka e kene peno yaka e shakire bokwaro tuna bango bebe mama na benga bango yesu kole o sokocho ina balelona bota mama ngajala ngamokili ngamoni biso bamango to saka lisumu te pote mama Maria zaka mongo bebe mwana Felisa yoka o boyaka komana yoka e bebe mwana kinondo kamara ambiaka bakokelo kitao ngakala kemekota esanga bocho boli la velo poso ika kilo mekaka tenga bango na tuna bango tenga bango tuna bango tuna kambu mami chekule yoka e lidi ekule yoka mami chekule yoka e lidi ekule yoka evero manzao loma na zu loma zau eve yoka duma kola yoka ekene batetika batona mokili na kolala wa pena kosuka wa Merci beaucoup. Bienvenue succès na boulana choyembela nganzemba Fredelo quoi parce que na mona Fredelo kwa zala soutenir ma belle lisi trop. Mais ti lelo Fredelo kwa comment ya na ba concert na onyo surtout ya ville. Nzemba ma belle lisi alembela Fredelo kwa boti. Na boulana ti yangondo yemba. Ate eza Fredelo kwa. Fredelo kwa. Mosaka baba yo ka Fede. Moseka papa yo ka Fede. Endriciel Federo quoi Neso shawana na soto beta ngo dimanche boy danser via kokate voilà talaka via ya première fois ayeba kana pété tanga kotika na porte alinga bima me tanga yoki scorisme mbonda mbamo akale mbamo akale mbala moko ale avandi nani pe buba kutele pe na manager loko manager nanga Félicien Sanga yeso amone longa sika azaka da na ozamba mon numéro mbamo zui numéro Fedelo kwa lopi ko mobenga na Fedelo kwa ozaki deuxième dimanche via habiter na ndoya na ngai ça la biso bien taka yi aza déjà comme moko boye ça la bien ay mais ay da musique ne so mbonda trop vient so Fedelo kwa vraiment industriel na pese ba mode sika zaima aidara musique na sombonda fort aida musique na sombona makasi. Merci bienvenue na surtout zokende vraiment na suka Sami Kanda Just Tambwe en tout cas Kaleba bakolota donc Daddy Chic yo yebi donc batu baza vraiment ebele ba landa biso alors côté la musique oponi ozobeta to ebi ke ve na ma bele lisi abeta musique n'est sans polémique. Est-ce que au beta musique on vivre vraiment sans polémique ndenge ya na okulutu na yo mabele li sabeta musique. Ngana za na polémique na mutute ngainde so ba tie instrument wana ba tie oyo boye oya beti o abeti moni bambonda tu ebeta na bakinga boa ba beta na ba yolo baza siko trop monotonie. OK. Nzembo bao ba yembi o te so ba kitika nzembo wana ka bao ba yembi o na kenda chef d'orchestre bokecho kufaka na kendaka na matanga na komi na kin na kenada inaye ba matisi mbonda o kan nzembo ba to beta ba ba beti kan nzembo ba to beta ba beti bamba 5h du matin o ba mati ba beti o kuna mati 5h du matin menga na ili ba ka na pesi ba mo différence ya ka imo memo genda imo memo la ka mo le makabena nga nengo kanga o yo Yaka moni biso ba mango to saka lisumu te pote mama Maria saka mongo. Biso ba mango to saka lisumu te pote mama Maria saka mongo. Soki to sali lisumu mama Maria ko papa limbisa bana na ngai. Yango to sambela ka mama notre père qui est saucé. Que ton rêve que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ba finga biso ba mango bandumba mwasi ya mango saka kinduma ta sepeli saka nzoto. Mobala monga to boye na 12h na 13h ba ko zoye. Mwasi ya monga to boye na 14h ba ko zoye na 15h. Pito pale. OK. Tana yela bango ba biloko wana. OK. Na so na lia mbongo libosa gouverneur na so nani bukumesi na so ta ko kufa o nani o akomi na kin. Nani Kalimas. OK.
so Kalimas avanda wana banda biloko wana na lia mbongo pa Kalimas po nini nga na yaki na ligne nanga bango tu bayeka na rythme mo kaka. OK, donc est-ce qu'on a ba question suka wana za ba question polémique. Bienvenue Succès, mais là combien de litres à gagner par jour? Nga ba na botama na melelo kotie. Nga mela ati. Parce que ba musique na bino simba na kutia. Wana bato ba omo ate ba misika ba omo ate bato ba beta misika kuti ba otikala ka bongo ba salelo kotie. OK. Yebisanga mutambunda moko ni nango lelo soki ndeni nti ba otikala ka bongo. Omela combien de boules à noix par jour? Nga mela ka noix te, na mela ka ni whisky ni vin, ba na botama ka sucre na nga na mai. Musique noix et apportera nini pas artiste et musicien. Wana ba mela ngonde ba yebi. Ba mela ngonde ba yebi nga na yebi na ngote. Est-ce que ça l'artiste et musicien azo se concentrer trop na noix musique ne kinde liboso bien bando reculer. Wana mema mwana tu siko bato ba mela wana ndi mbaoye bango bantu ba peso réponse. Non parce que ba yakulu tu no ba loba ba bon male ba yemba ba bino ka no musique parce que les loya ozolo ba ageno mela rate to bi ke bato Équateur ba maître ya gene ya makasi. Est-ce que ozolo bango na sentiment ka ne ba otala biso boepo omila tisaposa même ba mono mwana malamu ou bien ozoba malambo solo pena yo mela ka gene te. Ya pito pale omoni ngai biloko na mana mela ngote ba Bob Marley ba no mela ngo pa ba yebaki o bango basa. Parce que veno mabele lisi azala ikolo ba plango. Ye ano mela ngo pona ye. Ye ano mela ngo pona ye ngaba tumsu bakansa ndienga so na matina scène na mela ka biloko wana. Ata nsi batu na mela te batu bakamo niveau koma ka de ndi okoma ko chanza ka ngabite. Nga mela relo te. Ba misiki na bino soko ebio ba la loketu te seketika na. Musique na biso biso ko bina ko za famille parce que mongo azalaka mingi eloko ba comptare pas mongo mingi za loketu nde pete. Est-ce que yo loketu no pene za la pete so na bi wa ni meto ko live bo loketu ngo siko to sentir te nga ezali. OK, viens les hommes mbata na peso bambote Adel Joko bagu danger na peso bambote Sir Angel Muswahili makizembe na peso bambote. En tout cas lelo oluka ki émission loketu wana vraiment il faut to monango donc si Makengo yo yebi Nadia Antibal bambote na yo bébé Bianci apeso bambote belé. En tout cas Josepha Ndombasi na peso bambote. Alors bienvenue na besoin total la pena ba kiltera ba mongo pena soki eza na nzoto na parce que mongo aza moto amelangolo na nzoto. Mongo aza muto amela nzombo na nzoto loketo mongo ezalaka toujours pete makasi. Est-ce que na kotike lo mikopo to silisa émission na biso awa ola que ça sera ba démonstration ba démonstration ba omona ngona opesaka merci na Héritier Watanabe boss live ndenga checking na ba statut na ye ndule ya Kermesse Béni les visionnaires. Merci na ye na pese ba mboti na Héritier Watanabe ndenga chenga na statut na ye Béni les visionnaires ana to moni yo beti ape materaza yo beti ma polémique eza te ngana beta niveau mo na bango te. Non, Materaza za artiste tobi ya bete yo beta ki après ye paye ko corriger place wana. Muta corriger place wana te. Ba tout ba beti na loko tengani muna beti. Mobike Materazi pas za artiste mo za force le ona ko. To pale. Omoni Materazi, excusez-moi pour natanga kombo. Materazi ayebi kese ke bienvenue. Tanga uta place a uta. Face à uta. Place a uta. Aye kitambo. Akutanga de bienvenue. OK. Ayebi. Tie moi za so ata monaka ka moninga pesa ngambo ta respect. Ayebi. Yona est-ce qu'on a respecter moninga par rapport à travail? Pito pale. Omonika ndena abata na tamola makolo naza reconnu na niveau Europe na blague ite. Oyo leki Materazi na ndenge ya Pito pale. Ya bete pa ba Fabregas. Pito pale. Ya bete pa ba Fabregas. Ko beta pa bato ko bangsanga banani babina filé. Bina filé nda ko ba Fabregas pa ko bangsa. Te yito tie ya sa leader. Na tie te na tie ba musicien wa no travailler pa na ye. Bina filé nde bina filé ba osala prince oyo. Oya Chibango prince Kasava ba ofungola ngo. Bina filé de so ki répéter ba Fabregas so moninga pimpi ya telemi. Asola nanga bien. Comprendre? Bina fila sola nanga bien ba vibrato wana. Ngai bato na tuna ngai ya ngo tanga na ina. Na c'était ngai ina parler mama na biso. OK. Na beta Kermesse wana ko.
merci na manager pour le niveau ya o ba vina so ba Roger Ngandu ba olela yango ni féliciter niveau au salaire marketing ya ministère on so plein ezaki vendredi ya Blackité bato babini pe oh ya ko sakana te ba musicien ba orchestre o boyebi ba yaki ba vina ba papi ka Col Sebondo ba Bexi Mwana ba Goldberg animateur à maison mère ba Igo Sente ba mise ba gebele ba bi kuna mina simalanga ba selo ba yaki na fina sur la coste oh lo bande tu ngana besoin na chiko pe no total ba démonstration on a comme ça mo ngai Kermesse on a pona ngeza mukie ya mukie ba to suba le leader deuxième tour na oya oh na oya su deuxième tour na la sabon que c'est que bienvenu dans les loza a boule pe na ba tchata na ba fikine pito pale na obeta naibi o siko na o naibi o na milati siko na nzoto nanga OK comprendre na obeta bambona moya ba maseki ya banini maintenant na comprendre musique et les sabalifanto et futa pale et sala boye na makasa manager na ngaka réseau ya kala mingi te. Merci Félicien Esanga, merci beaucoup Valdi Tamboyo yebi en tout cas whisky ya ngana otika micro awa parce que il faut to sentir pena que musique yango wa zolo ba materazi fa pese respect fa pese losako materazi sa moni na nzela yebi ba valeur ngana besoin to vivre ngo nzela moko na bino bana poto. Merci beaucoup soi. Quelle bien la vie to va le mouma la mouma. Ale moko mi bale boti mbuma. Ale moko mi bale boti mbuma. Yedo chama la moko ko e boti mbuma. Mbuma na mbuma yedo chama la mbuma na mbuma. Mbuma 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 na mbuma 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 omoni bambuma laskoni mbunza na mbuma. Mbuma, 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 mbuma na mbuma. Maître courant, maître courant. Mopimi, maluli, mopimi. Bangana sa eloko moko. Mopimi, maluli, mopimi. Bangana sa eloko moko. Bako kakapia kate, bako lele. Bako kakapia kate, bako lele. Bako kakapia kate, bako lele. Bako kakapia kate, empe kate. Simelanga ye, simelanga ye. Buma, 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 buma. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien. Jideli Mokonzi. This is London. This is London City.